Moi soyo babengaka nani Grace Mbizi ama okendela poto pona mutu yo bendango olongo ko futi ba billet na yo koma la poto okendela ka mutu Grace Mbizi yo na ndongo za bongo ba tola ba vitrine moi sa vitrine yo Grace Mbizi avec 50 € ba bimi na yo Grace Mbizi ndo za bongo na tala na nga mwasi tala baba pe mwasi soko ata makolo mabeza ata mo longo pe kitoko so ça appelle ma belle attends kota to le pe kitoko mais Nathalie banda mutu tina linzaka na moni le moko impressionné ngata mutu kwa mosaka ada mutu moko ada têtu porte parole à JB Mpiala alors na mutu moko a têtu aboya ne batu mais andimi Karine Mokonzi que no yende mutu la source d'inspiration ba chroniqueuse ebele bon le pe que no j'ai mappé source na yo oui nga na mon tête na kuti de Karine aza na mon da TVO na kuti aza déjà na TV yo Grace Mbizi ba tiopa na beauté yo kaina Karine a maquillage té elle est très belle plus que toi Grace Karine a tala tikitoko té atika moi single elle est très belle plus que toi Grace libele ya Karine et ya ko telema yo dans no boti mo na te mais libele c'est là déjà et puis c'est déjà amen on a vu mon côté on a poto kuna sala makamu otango boti obité nde na bena boti na za ya ko silefona la musa actualité sko pona na la musa actualité na otala nani otas ko McDonald otas ko yo donc Michael Jackson de la presse au ciblé ko Karine pour ba tchaoka on comprend que na bino bata poto tout bozala wala ba chroniqueuse tout na poto na kin source d'inspiration na za Karine Grace Mbizi na KBC bato na ba finga Karine qui a na sida yonde muto na sida parce que tali santé Karine ba tali santé automatiquement to sambate sidatique a mona keza obwa na sida mutu no tinda mande febele kwa Ben Laden tala janvier abise sauce na zolo etikaliye yito ko buke ne mâchoire mun mâchoire ko elongwe nyos to buki ya ko sukolo bate et comme ka mupepe pour moninga atoba pasuki zolo yesu ko passe akolongwa ne mâchoire o pesate pour alla pana vina que bato tinda ngala finga ba tinda ngala sala boye mais bato ko assurer vina ngate na mande febele ko la belle Laden o tindi mikolo afinga wazo finga wana sur la mamba site ce total mamba site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas il y a 001 blague télé loi sur le biso makambe Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble sida bile la ndenga ilusa Victoria certa amen. Bonjour très chers téléspectateurs, déjà bienvenue dans votre émission Micro Libre. Avec moi, j'ai mis Maïbé, le gros bébé de la presse congolaise. Donc, Andé, Fabrice Salobara. Je suis un peu malade, mais je chante quand même. Moi aussi, je suis un peu malade, mais je parle quand même. Donc, pour plaisir, au bolinga que Nazala, wana poto solar, nabino. Par rapport à l'analyse, na salaka. Deux fois, c'est Pesarabino. Deux fois, c'est Pelaraté, beaucoup mal à commentaire. Mais dans le bac, on se l'émission, on a l'analyse, on se fait l'angoté, au lieu qu'au finga. Au lieu que le mabé peut-être dans ma commentaire pour influencer ba missus pas le mabé mieux vaut comme là inbox que non en tout cas le col le bien mabé non comprendre yo pour que mbala simala le bango susciter. Voilà, merci beaucoup à l'œil les caméramans dans ma caméra, merci à mon boss JB Koumalouta le vrai pétrolier Nakata Dallas, c'est aussi merci beaucoup à bateau tout sur bago ko soutenir de près ou de loin. Voilà, donc on a l'ingablo moi mingi na labno moi trop et puis na labno moi fort. Parce que sans bino na évité quoi. J'ai mis Ibé le gros bébé de la presse congolaise à la présentation. Oh bon mais ça na koyeba mingi mingi.
Là, on a un peu réfléchir ensemble, notre cher téléspectateur. Tu mets un peu solo là. Bisonam tu mets un peu solo là. Moi, solo, nani, Grâce Mbizi, c'est une Congolaise d'en face. Mboka na bango na mboka na to ba voisin, to la rendre donc a au katika bokomi. Déjà, tanguye akenda poto mutameme na poto. Akenda la banzela na ye. So pas le alongwa na Brazzaville la kota banzela ko kata kata. So pas yaka mbala moko akenda to yebiti. Mais c'est moi le roni o ko kamusa biso, netinga kamsanga. Mama, okende la poto pour la mutu. Yo pendant olongo ko futi ba billet na yo koma la poto. Okende la mutu Grâce Mbizi. Yo na nundongo zabongo ba tion ba vitrine, moi sa vitrine yo. Grâce Mbizi avec 50 € ba bimi na yo. Grâce Mbizi nde ozabongo na tala na nga mwasi tala baba pe mwasi so ata makolo mabeza ata mo longi pe kitoko so ata pe longi mabeza ata makota to pe kitoko mais na tala banda mutu tina linzaka na mo lelo mo ka impressionner ngata na mo lelo te mama osala mo ba vidéo na buzoba wana boza na kata douche oki osukola olongoli pe bilamba na yo otika na caleçon natali kaka moi tout moi au busu ba mango to la makele moi tout moi makele na yo wana ya mukie le kwa ya moi na 12 ans natali moi likolono wana le kwa tige pour likono ka moko so ba sanction na o ya ngai o bazu makono mi ba sanction ya wana likona ngai o comprends même na awa oyo so bazu likona yo o ya tige wa bazu so tige ba sanction de likona nga moko. Ça veut dire moi ça tonda kande na makula tondi na nyonso. Mais yo taille eza yo te Grâce Mbizi. Ngala comme tout na bi OM super moi so ko na pe na maladie pour attendre muto dans la santé te boy. Na poto na bi ke bolia ke bele ba hamburger, ba shawarma, o so ke ba beefsteak, o so ke ba frites, o so ba efungola ka mwanzoto. Moi ba yaourt na bilo bomelaka et ça la bilo pe moi bien. Mais le Kamousinga, malgré tout ce que Bolia a connu dans la poto, il y a un mounene té. Au sein de la régime, mais dans le temps, c'est un régime té. On a tellement santé dans la vie, non. Santé à Grâce Mbizi, et c'est un M, sous amela moi poto. Amela moi leka, pour afungama, tamako fungama. Il y a dirabolente, il y a vitamine T, mais il y a kaka. Pour moi, les collègues de moi, misuni, maman. Awa mobali nanga atika nga mabele nanga ekoma chaussette yo pena mabele na commandé chaussette awa mwasi mobimba libe soko longoli soutien ekititi awa sikoyo nandengo oboti bongo fo mesa mona libele tango metisi mona libele nini mabele libele na ekitatu soko ta sali bumu awa ka zemi na moko wana kazemi na wana moko boti mwana ta mwana ko mela mabele tina mutolu yo penza Grâce batelemisi yo batelemisi Karine yo telema otema na taille otema na beauté otema na likolo yo Grâce bofinga mutu bobanga te poani. Comment te fait-il que non, on dit que bazemi na yo ya mawa, nzamba yo kilo mawa habité, au bota ta ko bota, au boti, au zemi po boti maladi dans les akizemi. Au boti au revanda te au s'occuper na bébé na on ndako. Au melisa ta bébé ta mangi ba sapoto o mesa ba na te, botika banka ba bébé sitter ba kipe bango. Au cause de ta conscience ya vite au salango. Mais loko yo moni ya malonga oke na restaurant oko lia biloko na bilialia wana po osomba kate ba kende ko leisa yo mutunda mema ke asale ba dépense po mo na mbongo te ole ko okende kuna olia na ona kimia nyo sote yo Grâce oko vendre la komba Karine po ofinga ka Karine batu ba ngi yo je mo kotion pour le mama Karine te bandaka na linga kote makambo sele pesa nga kale bo mwasi okola sa cuisse no à n'importe qui te ce que yo mwasi comme ça la vidéo
Yo moko te vidéo ya nzoto na soko okoma na kwanga moko ya échantillon parce que kwanga échantillon balongolaka makasa po batalango mais kwanga o baliaka ya échantillon te bakena luka pena vrai kwanga ya bien olé déjà mo o misambu ça déjà o lata bilamba sans soutien mabe no ekita batu ba fingango yo moko déjà o mi pesa da valeur ta ki bo moi c'est on la linga côté mais dis-toi ningo zabongo grâce babiloko no ba terrori ba terroro bato bakatoni osala ba blague mpona o créer buzz na yo na internet te oyebi pe français te oyebi ta bino kutu na Congo awa boza colonisé par ba français mais oyebi nde koloba ngo te mango vana na poto oyebi koloba français te sko okosa ngo lokwa comme ça le quoi erreur ozwi photo ya mwasi ya héritier wata otieye moi c'est batu au commis la ferme on a la ferme de la femme de héritier batu quand tu ko sala ke erreur ou bien to bete o créer buzz na po ba publier ngo sala quoi buzz nzoka nde oyebi pena ko koma femme te femme oui lo bala munoko mais ko commander yango ne likambuti o ko pena que no femme oyebi ko koma ngo te temo bika te lo kwa zaka na mena suka la koma ka me wane ko sangana kune comp e bakisami yango bino na poto bino batutu bana Congo sans Karine Mokonzi bo vivre te oh bo vendre ka bo finga no ka Karine sok fin Karine te bo ka pe bien te bo ça ba vidéo bo créer ba montage bo ça maram tout pour que bo finga Karine to occuper bino te na héros tu vas te nous répondre yo non na to répondre te net engagement j'ai pas le temps et makamuna yo et ba sentiment na yo. Et ça n'est bien parce que mi de la taille on comprend le message nanga au Seigneur mosaka pardon au sali bien parce que ça la ngote mabe mutoko mosaka adam mutumoko ada têtu porte parole à Jibem Piala alors non mutumoko a têtu aboya ne bat mais andimi Karine Mokonzi que no yende mutava source d'inspiration ba chroniqueuse et belé. Bon, je m'appelle source na yo oui. Nga na mon tête na kuti da Karine aza. Na mon da TVO na kuti aza déjà na TV. Siko ba binga na respecter ya ba ya o na kuti na musala nga. Na manka bango respecter. Siko na ba na ko manquer Karine comment? Yango mon na respecter ka yepo na respecter ba Marlène Kasanga na respecter ba Noël Madinga na respecter ba ya o tu na kuti bona musala o parce que ezandenge nga je suis comme ça. Je suis comme ça. Moi, je n'injurie pas les gens pour la carnaval, mais le finga pour la semaine na finga te. Na finga sur la but. Et puis qu'on finga te na recadre kande na expliquer yo. Na lobeli yonde. Que eloko ozo ça les bien te. Yo grâce mise. Ba tu pe na beauté. Yo ka na Karine. Karine a tate maquillage te. Elle est très belle, plus que toi grâce. Karine a tate kitoko te. Atka moi single. Elle est très belle, plus que toi grâce. Libele ya Karine et ya ko telema yo dans nos boti mona te mais libele c'est là déjà et puis c'est déjà amen bona vie mon côté on a poto kuna sala makamu o tango boti obité nde na bena boti na ya ko sile fona la musa actualité sko pona na la musa actualité na otala nani o ta sko McDonald o ta sko yo donc Michael Jackson de la presse au ciblé sko Karine pour ba tchaoka. On comprend qu'il y a bino bata poto tout bozala wala ba chroniqueuse tout na poto na kin source d'inspiration la à Karine pour on fou la mo sala mais c'est Karine so na site no finga Karine te autant la matin au tia au côté va vite mais bon dit marabout il faut apprécier l'homme à son époque na monde la musique le lobe c'est fali pour parce que da artiste au boy fali aux andoki tout artiste musicien on doit ignorer fali pour parce aux sorcier pour dire que non accepter l'homme à son époque. Sur le temps où il a fallu, le temps où il a fallu. Sur le temps où Karine, le temps où Karine, yo grâce on a le comment on le battre, libérer les chaussettes. Oh moi na taba kiti moi na se amutune na se. Abanga te, neti na téléphone na ngabo, osko mutu moi na. O pousser boyete pas mais la ka ndenga zawana, o teka abo libérer, ye maman mutu libérer comme abalo moko fiba. Tala niveau libérer. Tala niveau libérer na grâce. Tala niveau. Dans oh bébé na oh, exemple. Oh bébé à grâce comme on est Rachel. Bana le ko ba Rachela
ba Rachelia, ba Rachou, ba comme moi bongo. Mais tala comme moi na yo Rachel, comme mikolo na bébé le Rachel bazala te. Ce qu'on honnête Rachel, ce qu'on te met c'est libé. Funa kitabo pour la mesa te ngala kitabo te ka nenga sana teka libele kiti wa mutumba me comme abana maniko benda. Tango saka moko zwango moko tomboliango pour écouter na soutien. Hein? Il faut otombolango otomboli libele aller ozui moyo code sango na kata soutien. Yo to sona mobali bolena mobali o mona pasite yo lala na o zoka libele bwaka ngo boye ko to kuna zo fiba na yo lali na o. Olali na o pour ala libele mulayi moko et puis songe saka be kyu. Sko yo mutu pe no moni na kata internet no fandi na yo o zo no tanu ya ko finga Karim. Na yo na Karim na koza na sida. Parce que oti na bat no afinga Karim ke Karim na sida batala yo telemi boye batali Karim na koza na sida moi ça tout ko bima mi wale e mona na lelongit elonga zoka moi misuni moi ndo te paye moi misumu ta e moi munene poko pa ke na wale mais yo wale na yo atati na te donc e mona ke oboti na yo mais obimi nde mu pepe ozala ko bima mu pepe grâce po oboti mais mu pepe so ke bimi yo ofane au publier photo moko boya soki veste moko munene na kola na soki loko ma mukuse na talon tala makolo kwa ba baguette wa ma patolia a tala makolo kabo le kwa baguette ngalo kama bino bata poto franchement bato bodo benga nga boyo ka souci à vie na nga oh pourquoi tu as fait ça pourquoi tu es comme ça pourquoi comme ça na vie ya mutu boye bango lelo bakanga marana mutu oyo bozo yokana bien. Si aujourd'hui ngala comme kokanga mana Karim parce que to yokani na biso bien. To yokani na biso bien, respect mutuel, on doit respecter moninga ou pas respecter moninga. Ngala comme ko le makamba Karim na sa voyager dans la poto. Pour que ça te non awa na Kinshasa boy na boy. Mais na poto. Mais tu sais ce que tu comme ko soit na Karim tout ça. Mais moi je déplore que non mutu na mutu vena na kwa na yo au lieu biloko na yo au tondi pos osali pena renvoi après renvoi ce ko boulé au binde na zabo ce ko peut renvoi na finga ce ko na comme le na internet na finga ce ko na bino tout na longa mutu to ba chroniqueuse nyes tout za art so fingi Karim te oyeba na te so fingi Karim te oyeba na te batumba bina ngo jemima bana ko finga pe Karim boyi pourquoi nga na finga Karim. Laisse le lelo. Le pourquoi on a le savait émission dans finga Karim. Ah. Bon a besoin boye ba raison. Nga finga Karim pour Karim na salange lota. Na finga Karim te pour Karim da bon atina mutu mu ba finga ngano. Bo ngala za na Karim boye. A cause ça la tekele asa le loko moko bebe vidéo mo a finga we rason. C'est impossible. Et puis bino bolo ba ke non ba fan ya Karim ba fingi héritier. Mais ça ba fan na finga ne kakati bino bo finga biso na internet so papa na sala mo mo boy o sepe na ngoto na ba commentaire o finga même na maman abotinga o finga même na ngai moko o yebinga te yo na poto so na mboka nini poto ba ba commentaire na bino mboka bozala ka yeba na raté mais tant qu'on do finga o finga yo ko finga to commentaire est-ce que ngala ki para bino est-ce que ngala la na bino po finga poza fan o ko tala o ko finga okotala okofinga ezaka bongo parce que soki ba fan ya Karim ba fingi héritier est-ce que za Karim tatini ba fingi héritier teto da batuko po munoko oponga na fine na fungo munoko na na lobby Karim tatini na fungo lango na lobby parce que grâce nenga ta bongo auti ko bota asokipe na mwana na auti ko bota kuna na poto ate makolo kwa baguette moi si a wale eyeba na kanzoto il faut ya munene kolia wale moi likolo moi santé mais yo moi si ya wale waka nengo zala ikutukutu na moni kutu nengo zala ikutuku avant ozoazemi bien siko pa na moni bene obebi nde ko bebo fané hein obi mu pepe donc tu n'es plus belle hein yo dès que tu as kutu belle té ozaka belle té ozaka ni jolie ozaka ni charmante ozaka non nini mobali wana botsa yo grâce ayokelo nde mawa obondeli trop tina ajwanga boye na monde comme si na sous-imité boye na tellement bondeli habité et puis mobali ngo yo netanga zoko grâce ezaki te ka bolingwa ay kande ka kande ezala ka boye apesi yo mbongo abimi na yo yeba ka bongo
Mais tant que personne bon a bimi no de okanga msiko na zemi. Nde siko zemi mtu ekangi e mais a yo no bo tout à ce boza la susu. Po ayebi yo da mwase mututu na poto wana. Yo. Ba mobali ninte na poto mona yo grâce yo ndo zabo. Neti ngande na abo. Na ba photo msu ya yo. Oko so na tombo ki pe mutu na ngai pété na tiango. Parce que obima la vie na nga moko boy azoba photo captura autour. So na fâché na obimisango. Na misalanga ngo. Pasteur. Parce que na Google nanga ezali. Na Google nanga. So na continue au monde. Parce que na bomba blog tout na Google. Na kosa mselo mo be pas la bombe na Google vandi na ngo le jour on a besoin na continue na zwa ngo. Poser nga. Na lo bango boti ko benga ngai pour la ba dérangement mo ezanga tina. Ya na ndenga ko ba fa na Karine ba za ba fa na Karine te. Ba zoya pour que ba tala soki biso to ba leur kosa, peut-être besoin bon pour se senga kombo langa. Ou insister que la tinde kombo langa. Je vais te l'envoyer. Parce que na singioté, yom te bloka belanga. Et la commune que non, maman ndi na boye à toi fa na Karine, tiens quelque chose, na sala bona sala boye. Na singiom bongo noté. Je t'ai pas demandé ton argent, mais yo moko par plaisir, par sentiment. Tu es une dame, côté là c'est une belle femme. On a profil à kitoko. Mais la jewa no salinga ko bandela ngo souté. Attends la chroniqueuse mol souté. Surtout na ba charge ko sala ngoté. Surtout na ba charge ko sala ngoté parce que il y a 3 personnes. Pour un second, on a vu na mbongo na o ngoti nelanga. Wa malade actuellement. Ali bomma. Mais sérieux ali bomma. Eh. Lelo si je faire na vandi pour le papa na kana recadrer moi muke grâce mbizi na expliquer que tu es une femme ou d'accord boto comme da maman. Obus da makila, obi da passe zemnde zalaka. Zwa moi na yo bokole na libele wana ya chaussette. Zwa moi na yo kipe moi na kola bien. Tika komba la baronne. Tika kombo ya la baronne. Parce que nenga da bongo atina ko tokene kuna na restaurant kene ko tonga et pas ko temo zo luka buzz en tout cas non Karina mystique non Karina mystique na sola ba te belé ba après ça mais na ko bango tout en tel pena sa liste na ngana bi oyo adembela Karine oyo adembela Karine oyo adembela Karine bango tout na tel nga bia ça va lelo ba voyager ba ke ba poto ba ke lanzela ba Turquie ba côté faut ça merci Turquie. Pour mon tafungola de la Turquie, il faut que merci. Pour grâce, il y a des blocs qui continuent à poto là. Turquie a le Katima à Grèce, les Moussous à Katima à Grèce, on est là. Nzambe merci, ole kisinga Nzambe, merci. Bon, alanga quoi na main Turquie, on a attaqué une doctrine na main Turquie. Nzambe okele mawa, alekani na main so ya Grèce, Nzambe sungiye alekani. Donc, ba menace tout beau salanga. Il est le monté pour ngande na boy apa ka para nanga papa nanga botinga la maman nanga apa ba ndeko nanga famille nanga et à part John nanga nde na yoka ba tout batikali wana yoka binote so da vie na ngai ba jete vie na nga 4 vie mo pe na considérer ba ya dadi ma bibi na yoka kai ba ya da 20 toulou de Bruxelles na yoka kai ba dani muyenge na yoka kai na la bat nanga na yoka bon pa considérer nga leki na bango ba bazo nga leki na bango yango pe na bango na zo bango ya nanga mais à part bango tout ozo nga leki no te ko pesa conseil ezanga tina te pour na yoka ote ba le team ki lesi la na yokote na ndeni na yokote parce que c'est déplorable on la mkana tongo ka bo fungola téléphone ba ko finga bola la raté na basta mbali boza na baste so da mo so da mbalite so mbalo za na mo ste bolé pe moi bolingo la bino pe boye mo na tongo pe moi fatigue olali no tem so na France boye na kota bata message na 5h pour te rappeler les cas mingi na bata France na bité muto olala kino te pour le ngaka na 5h kata pongi no po finga ngai c'est que la komi makambu ko ah bon c'est la komi na succès olem kulo no finga no kanga oyebi no ngate non na comme na succès de lengi succès da goût succès da bien
Pardon. Grâce mbizi na kebisio. Bato na bafinga Karine qui a na sida, yonde muto na sida. Parce que tali santé Karine, tali santé automatiquement to sambate. Sidatique a mona keza obwa na sida. Mutu no tinda mande febele kwa Ben Laden. Tala janvier. Abisa sauce na zolo. Etikaliye. Ye to ko buke ne mâchoire, mon mâchoire ko elongwe nyos to buki ya ko suko lobate. Et comme me comme pépé. Pour mon ninga a pasuki zolo. Yesu ako passe ako longwande mâchoire o pesate. Pour alla pana vina e ke bato tin na ngala finga, ba tin na ngala sala boye. Mais bato ko assurer vina ngate. Mutuna mande febele ko la belle la del. O tindi mikolo a finga. Wazo finga wana. Mais janvier namona ki likofi wana kazolo mte panzani mais na tali bien kazolo te hein faut pas buko pe makambe bele na makolo na panzi yo pela mtu ba buko ba cote o kaka e bukani to ko chona mama ye moto tiosu ko plâtre awa bakamalo kansa ko mikuwa na ba kangisi ozongi mwa mutu yo janvier hein Congo de bongo RDCO ezala makambe bela ko sala to komi na ba so de mouton wana zo banda esalama ana banzela a so de mouton eza bien makambe to sala to luka ndeni sosele bonga et to ba no réseau mambo to réseau makambe ya yo makolo tige grâce mbizi to réseau yo libele e koma a honnête mwana yo sikoyo o mwana o sko libele e kititi na se moya kuto kitabu yate o mesaye ka boye bani komela libele ka boye afibo libele est-ce que c'est normal omeli ba kwiti na otela no mwa whisky omeli mwa cigarette omeli mwa loko boye ale bani ko finga siko bato mais tu es malade toi mali le poto sala bino ndenge ni mali la poto doki sabino pona ni mali la poto bodoka oh aucun restaurant no ba memi no ko mema ba lesi o fele ata 100 euros et 10 euros PCT au lié au tondi si libumu ce qu'on est sengo na yo au sali renvoi le bisco na finga na pour la fulama oui te comprendre yo pour tu ko bota au sili succès na et sili ce ko moni qui était pour na zonga na actualité na luka nani au lukisko Karine mokondi la baronne le la banzoto nzata la baronne, comme on se dérange, c'est pas fingo Karine. Moutou tout internet. Et ça la kipe. Et ça la s'occupe comme on et ça s'occupe comme on bango tout. Ba finga yo pa bazo makam. Ba ya pembe no po fula bango. Ba ya pembe no po te bango ba statut ba yebana. Le moko ba pe no jemima yo po comme ya pembe na Karine ko ba fula yo po Karine na ba statut mais oui. Oh mais oui. Et bongo. Mona mise mo be abe dem sino kese mo mukie abi na revana ke na maison mais pona yebana na la permettre le roi de la forêt pas salanga po wera sona na makambu mais oui de la be na reve pona comme star le comme la niveau boy na kele pas président JB Mpiana po JB Mpiana asalanga na yebana mais oui parce que JB na wera ba makambu na ndela za boye na tele be pona za la bien fona za rapper na de king Fali Poupa El Rey Mago po ba yebanga oui oye pas Fali Poupa Fali azui ayebi yo pour atioka. C'est normal. C'est normal. Donc c'est pareil. Le ko la ngapé. Na moi 5 fans nanga na zalaka na bango wana. Moi 5 pour nanga o sili. Wana ba fan te. Yango ko finga Karine pour ozo makambu, ozo ba fan nanzimi. Ngapé nako nanzimi nanga na 5 fans. Nanzimi nanga. Ce qu'on a fait na Karine de comme ce que belé mais ya mabeta so ba peke na ba fan na la balance sur 1 euro mais na Karine ba fan na Karine comme 5 euros na sepeli 5 euros na 1 euro na son la bakise comme 6 euros mais c'est normal c'est bien j'accepte nandimi j'assume makam na lo ba na coste na ndimi yango bo benga mukala Karine bo benga na odiembe la Karine bo benga na okanga na Karine pour Karine fulanga oui j'accepte nandimi yango. Mais bon longola ndela mutu na mnoke Karine ko kotina ba fan ne pas finga héritier. Wa bo longola ngona mutu. Ata
ata mukolo moko te Karine akotinda fali moko akomela ye finga héritier mpo ngande na abo ata mokolo te Karine aloba nanga ke non nde makambo eleka abone héritier finga héritier jamais bafani oyo baofinga héritier wata wana eza bango moko nde baofinga bafani fani afinga ani kaka même goka so amoni fani afinga okipe yango te mpo ayebi ke no bafani balobana bango kaka mais héritier na Karine bakobongisa bakosolola bokota makambo wana te botia pina monga te bino bachroniqueuse bokomokota makambo yango bokomikolobela bosepeli bato bakabwane ese bino bien bokota yango te mpo etali bino te ça ne vous concerne pas bosala makambo na bino nde bosala yango pourkoi kolandela vie ya bato etali bino te mwana mobali oyo yo grâce otindi afinga Karine oyo aza na mandefu lokola Ben Laden moninga ye tobuki ezolo nazobandela ye tokolongola nde mâchoire elongwe kpu akoka se société ke non site ya moninga Nicolas Mokonzi eye eleki ya ye ole aza na site na ye emata te alaka bafitilité bakofinga batindaka fingaka Karine bafingaka tinda makambo turo mâchoire nde kolongo tozolaka ye atuna Yvette Kalobo nde akolongole mâchoire. Vraiment très cher internaute, bino bato bolinga ngai, bobina nga jemima, comme la vérité des urnes moko na habité. Trop de maloba, na banda koloba te, na zaka baba, te na banda ka koloba. Londi la mati koloba, bo sepela lango te. Te mutu mo bien ngam nga jemima sepela kando loba. Oze mo loba mo kozuma pause, e mo loba se ko tuna batu ba question, bo sepela lango te. Nga bien, ça ko bien. Ok, le quoi c'est pesara yo. Marie bongola, o bosse ndongo tindelenga baleki no basengelo pardon O ba baleki no babenga basengelo pardon Marie bongola. Na dozela ki yo po baleki no moko pena mobala leli na kolela. O sibla finga ya no bongo, o sibla balbe ya no bongo, boina bo na bité. Ndekolanga mobala leli. Na sali na telo na se. Mais là moi il faut l'activer le sous Marie bongola. Non, c'est lobele sous pour comprendre. Pour même te tindi au bengi mutu na bino aba no finga sikoyo Karine Mokonzi. Ouais daki ya zolo sauce. Ya mbanga nde kolungwa. Papo comme opération beta. Opération kanga buka zolo, opération kanga buka mbanga. Buka ba cote. Eza opération. Opération buka mbongo, buka kanga ba cote. Ngande na bango ngande na abona mungala la kamongo koka teso tinga mutu moka beta nga na kota ye ibora na beta ye ngazaka mungala ngazaka mongo bosa ba na pratika trop moni nga na pratika ngande la bla sana judo so boye ba sala judo karaté siko na ngana sala mais te me sa pena kande bingi judo nga na beta ye bonzi mate da mos nomba na beta bo comprendre ngani na blazo ta janvier na maboko na ko beta janvier bo comprendre te na sala judo nga na pratika et puis na zo sumse pas et pas qui sinjora na access ko judo msusu na ko bete na ko buke mbanga yo grâce mbizi soku na bete le janvier mais na bete le mutu na mandefe bele bon so na zuyo mo na maboko langa mais liwat okina hôpital na eza na poto na mama ba comme ko traiter wali boma donc on a comprendre que tant au boti au sili obite pour la sous actualité ba comme lobela nga folo lokande na chrétien Karine ya ngwala au vendre na restaurant tondi ba lesi au fele ba futeli ba héros a lo sali renvoi ba no finga sko Karine ya ngwala ne aussi donc na ko pe Karine da bongo a McDonald's Karine da bongo a da star international Karine da bongo même na YouTube azo luka nan ay ba Karine wana za nani. Parce que trop c'est trop. Ndeni kala ba mission tout mera Karine. Même na ba ta boka msous ba col ba ivoirienne. Ba comment Lucas cette Karine là elle c'est où? Quand cette Karine là, ba zo Lucas Karine. Google et zo Lucas Karine pour ba ado ba na ko primer. Grâce mbizo am to ko tale hotel bi tete. Nanga ko zong sanga na actualité té mutu msute ka Karine. Vous comprenez que ali kolo na yo grâce vous comprenez que Karine a lekio à l'équipe no tout yanga bo diembe la ka bo finga ke po zo makam et ça li bien nga leb so ka bon auto o nga sala nga moko nga moko ba charge na no nga moko mais so continue to sala so ko ba charge
premier soin de grâce mbise avec ba charge ta niveau to kenao ta niveau to expliquer ta niveau to expliquer moi si à vitrine parce que 30 euros ba bimina yo tout na vieux euros ma bialat ndenga bilo barake non wande abonga avec 50 euros na beti moi deku nanga yo pozala ki bongo moi 30 euros ba beti yo bazoka na vitrine moi ça vitrine ta likolo kwa tige yo ta likolo ku fene ka mukie mais likolo fene ke leki ya yo ta likolo kwa baguette otoliaka mapa ya pain victoire ta mukie lungwa kuna. Voilà, merci beaucoup na mitu botelenga obo sepela nanga jema par rapport à analyse na senga nanga parler te ko soke choqué o limisanga te ponga mona lobi nanga siko na senga su parler poani po bo finga ata na senga parler bo finga anka ata na lobi bo lobaka na sipela message nango parce que bo finga bo tala bo finga bo commenter bo retala donc tant mo fingi o commenter o fingi o bina tala ngo sus donc na parce que kana mais o tala kaka on est sengo nanga de place salanga. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui étaient branchés. Ce côté sur Congo Victoria, hein, donc merci à mon boss. JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Hein, voilà, bongo. Nicolas Grace Mbi, Stéphane Ngenge Koufa, Bandoki, tchao. Donc, mon boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Merci beaucoup à Georges Louboma depuis Dallas. Nicolas Tosolate, Georges. Et aussi, merci à Eladi Mabibi, mon double commune à Paris. Il y a devant Toulouse de Boussal, Balobi, Dani Mouyeng, l'homme 10 millions à Paris. Mon frère de dedans, mon frère de 4, Hakim, Pemba, la main, le truc. Oh, il y a un mot Hakim. Donc, bonjour Nayo depuis la Belgique. Patrick Tomosi depuis Londres. À toi, je te fais des gros bisous. Patrick Tomosi. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient branchés ce côté. Hein. Donc, abonnez-vous massivement. S'il y a des suggestions, il y a des remarques, il y a des critiques. Donc, n'hésitez pas de me l'envoyer, de m'écrire sur ces numéros-là qui est affiché au bas de vos écrans, au bas de vos téléphones, au bas de vos iPads, de vos ordinateurs, pour que tu me capes au sola. Et ça, là, bien. Il y a qu'au fin, il y a une chose qui met au sola. Pour attendre un mboka nyaka congolais quoi toza le Sénat nationalité mais d'origine congolaise. Voilà, merci à l'œil qui était derrière cette caméra, merci à Darcel Easy pour le montage, merci à ma femme Nangatu bo lingara jemima bo sepela la jemima na ba bo lingara ngate bo sepela la ngate. Merci beaucoup et que la paix du Seigneur est où mais encore une fois Karine Mokondi yalela banzoto nzato yo to fulote na makamuno sali wana ba montage na yo to kipeote na aero nga répondre bino sia yo zara soki mutama boke mo ya groupe mo ngana tiaoka sia mais na sepeli pona ozoy modeur de ngande na recadra kio au finga au sengi blanchard mosaka pardon et ça linga bien. On se retrouve prochainement. Bye bye. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1 Mukonjabas, il y a 001 Blague télé loi sur le biso marambead. Victoria Télévision, Victoria TV et il y a ba mon pepa siga, il y a ba mamna on ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV. Donc aluta continue Victoria certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV. Il y a bien aussi d'abili la confirmer. Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen boton nana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. C'est d'abili la nandenga ilusa. Victoria certa. Amen. Tchiki